Vous êtes nombreux en train de suivre cette émission. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans votre émission. Parlons-en avec Doriana Isamba, la fille intelligente. Merci à Kawouya qui est derrière la caméra. À vous, chers abonnés de Science Congo Télévision. Nous sommes là pour vous informer. Vous informer, c'est notre devoir. Tsokolembate Kosola Nabino, Mae Matalimbo Kanabiso, Actualité à Kosola, Ezali Ebele à travers cette émission. Toebiete, Goma, Ezalaki attaqué. Bandeko Kolobela, Lolenge toujours côté à est, situation et en sécurité à est. Bayi Rwanda, tokolo baba M23 ba kokota, ezaki pe signaler na Rwanda, information za ko continuer, mais de moni gouverneur ya Rwanda ndenge auti ko pesa koloba na point de presse ko talisa population que ezali ba rimer tokosolanga à travers cette émission de était le 13 Martin Fayulu azongaki na mboka na ye après tourner na mikili ya poto et to moni comment est-ce que la police à Kanakinzela, tout le monde Martin Fayulu, tout décidé dénonce ba comportement wana, bande ko ebele pe ya presse baza kolela balobi na tangu ya papa Tshisekedi makambo wana esalamaki eye lisusu na ngonga o. Mais à travers cette émission nazanga morote, nazana fumututu ndo kazama yora kombo mwana mboka naende tokosolola mai matali mboka na biso akopesa makanisi na ye lolenge mboka ezotambola surtout na mai matali actualité politique. Je dis bonjour et bienvenue mwana mboka. Mbote pe matondo na yo mopandi sango ya ekolo, mbote na baike nyonso, pe mbote na bakongomani oyo bazali kobundela Kongo na ndenge ya bosolo. Merci beaucoup. Nous continuons avec cette émission. Tout ça dans déco. Là, on est au Kosolola. Maïmatali Mbokanabiso. C'est Patrick Mouyaya Oazali, communicateur côté à présidence à Sololaki na Maïmatali Mboka Congo. Alobaki natina na président de la République. Alobaki était Ezalina Alliance Moroté. Ils allaient signer dans le noir entre président de la République na Rwanda. Moi Namboka batebe balobela kango ceux qui makambu président signé à Lobango publiquement to ebiete lolenge Rwanda azako bundisa la RDC to moni pe communicateur à lobby étant que moi Namboka okoyi ko lobani na mai oyo ndeko alobaki. Nzambe bankoko azolokumu na kokiko kobanda émission ya mokolo ya lelo te sans toutefois nasenga nkimi ya bankoko eza likolo ya kala la Womotunde le grand panafricain oyo auti kontika nsuni ya nzoto akiesi kona nsuni ya molimo. Donc tozali na plaisir, tozali na esengo ya liwa na ye parce que biso baindo tolelaki liwa te. Kotangisa maya miso na molimo oyo ba assassiné ezali kosala nini ko empêcher à venger te. C'est-à-dire tozali ko sepela tozali ko tinda à venger na biso Afrique en kalate ezali ko mana boumbo tozali na yango. Donc kimi ya bankoko ezali ko na e nyambe ayamba e malamu na lokumu pe aussi la kozala wana toujours pene na biso pona ko venger ba o bazali ko bundisa bosolo na katikati ya mokili. Maman mo pandi sango ya ekolo ngana loba ngo à chaque fois toza déranger l'Afrique ou particulièrement le Congo oyo koma Congo ezalaki Congo toza peuple négligé, peuple minimisé, peuple oyo tozali ko vivre dans un système du charbon. Quand mususu ba téléspectateur ba bi charbon te eza kombo mbisi moko bota na mai abota ba milliers de poissons. So tu mbisi ana pour so tali caractère ya mbisi wana pourquoi bota ka ebele mais a se retrouver à mukie na kati ya mai. C'est parce que ba mbisi misusu ba liaka bana na ye. Ndeko senga ya bota ebele pour bambiso baza puissant local et balier. C'est ce qui se passe à l'est de notre pays. Au Kuta, Europe a vivre dans un système de lion.
Il y a ça une année, 2 ans, botinga moi quoi. Et bigi mon na boti, muto simbete. Aza na forêt, akor. Ake a vivre na savane pas sa vivre ka azakor. Muto simba été a ofana mokila ko umela titane ko kakofi. C'est ce qui est la réalité systématique ou géopolitique ou to bingaka ordre mondial. Donc makambo Mouya ya Zoloba, Mouya est dirigé par son chef. Il est qui? Bazu Mouya ya ba pesa e lettre kende kotanga. Musala ya Mouya ya ezali kotanga lettre oyo bureau d'études ya ministère et PCA oyo coopéraka na Monisco. Pourquoi tout ça la théâtralisation? Pourquoi le peuple doit comprendre que tout ce qui se passe c'est du théâtre? Bah tout au monde a na gouvernement. Comme un numéro 1 chef de l'État. Tina Moto Yasuka. Baza ba personnage. Au moins tu total la théâtre. Hein? Vous avez na artère moko boyazo bunda grave. Toi ce qui ça grave. En réalité, si on met une vie normale, Aza na écran. Soit tu vas passer rôle riche, donc il joue le rôle. Mais au moins, nous avons vu, il y a eu des élections en RDC. Le président de la République, Fatih Béton, a gagné, va publier. Alors, la marionnette, on peut expliciter, peut-être les gens qui nous regardent vont comprendre le sens de bazar. Ndeko azumelenga i charte. Bisotan tolobaka, nous parlons avec de preuves. Toloba ateka atika toloba parce qu'on cherche rien que la vérité. Tebi ke moto nyonso akola na nzela oyo bankoko balandaki. Nzela oyo kimbango alandaki, nzela oyo mbuta lumumba alandaki, nzela oyo musée alandaki, mutana ba obomae. Tiko biso to ndimi liwa wana. Donc nous sommes des grands esprits à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Parce que tu comprendre secret ya koya na mukili na rozonga. Le seul comprendre secret ngote oroza lokola muyaya. Parce que Mouya ya yebi makamuna zoloba. Que ce n'est pas lui qui est géré ministère. Ce que vous na chaque ministère ya mboka na biso. Beaucoup ta ba conteneur moko za la rawana. Ba conteneur ama bende ba kangangona ba kadena minene. Likolo so monika conteneur moko na kata ministère oya wa ministère tout j'ai bien dit. Ba mi je m'excuserai ba komi projet au pluriel. Ba ma projet au pluriel. Donc projet na S na suka. Ndeko. C'est là où on gère tout. Ce que le ministère est dans le sala. Batambola na ba courrier. Courrier de tambusaka ministère. Mikanda. Ce que Mikanda ministère avant ça la eloko. Ce que silisi ko kumango. Avant ba matérialiser yango. Ba rozo yango ba ke ba fongoli conteneur wana. Ba déposer na kati bakangi. Monisco tibo mona ka tambola rande parmi ba misala na sala yango wana. Monisco okoma wana a fongoli azui Mikanda qui a étudié ça c'est pour l'intérêt du Congo. Soit à boy, soit à changer. Non mona ka to kotisi ba Mikanda na ba ministère mbala ministre ko sala le côté a commis ko échapper ba appel. Parce que batali projet ce qui est simbi et ça avantage ya Congo. Mais le rôle la biso Monisco tozawana pour bloquer le développement de la République démocratique du Congo, c'est le projet au moyen salama exact au monde depuis ba ko etaki courrier etikal na kati. Que bobi sanga batwana nde ba gérer mboka. Na ça gérer Afrique. Na ça gérer Congo. Depuis Congo et la Congo. Charte d'impérialisme, hein? Article 1, yango. Article 1. Balobi, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles le plus puissante du monde. Yo yebisanga bato bazolo baza clair, ils sont là pour diviser pour mieux régner. Bino bolingini
population peut attendre qui kobenga na Monisco. Le lingue zo expliquer ma charte lobby. C'est-à-dire même la population congolaise les hôtels et Monisco kende la rotika la kende parce que na c'est Monisco que dirige. Mais aucune Europe. Donc esenga une cohésion esenga lien moni ba lien bakata wana na église est-ce que zongi sa ba lien wana donc bana lelo faut prière ya peuple congolais échanger ba lien o to kata kina ba kolo bilongi o to sana ngo po bilongo to na ngo za bilongi ba koko na biso so to kina ba tombo na bango to bumisi mikuwa na bango to meki ADN na bango to mona ke baza ba kolo makila na biso. Mais par l'ignorance, to catalien. Et aussi, on a tini peuple congolais. Aba no sambela. Na kombo ya nyambe. To zongi si balien no sabako na biso to kata. Po bazonga premièrement na force. Parce que tant que to zonga na force, énergie to kozwa. To transmettre directement à la président de la République parce qu'il est faible. Il est faible sur le plan spirituel. Déjà, moi, je suis dirigé. Mais notre président l'a fait au nom de la foi. D'abord, ça ici, président bêtise au nom de la foi. Yole yenda pambola mboka, yeba bato azo dirigé ba komi ko pambola, monte komi poto. Pona suka, bango ba pambola mais ils ont enveloppe à dollars à pesi. Merci beaucoup. On conclure dans ce sujet par rapport à Patrick Mouya lobby. Par rapport, il n'y a pas l'alliance entre la RDC, entre le président et le Rwanda. L'alliance est alliée parce qu'il y a des gens qui dominent la RDC. D'ailleurs, aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Aucun pays du tiers-monde. Donc, le Congo est indépendant. Ils appellent la souveraineté. Quand Yebisanga Kamouya parle devant moi, Ozana Monenan, à part bénéficiaire de la richesse congolaise. Kamouya parle devant moi. N'habitez, c'est son rôle. Même on rappelle le loso batira la place à Mouyaya. Je ferai que son rôle. D'où les osenga. Moi Mundele nda kangi biso. De ce qu'on appelle soulèvement populaire patriotique. De ce dit au tel donc au moins tout va changer. Ce qui était au président Nangambone, peuple Nangambone, pour président Zakuna. Président Azakuna. Bon temps babi aux indépendants, c'est que Batio wana yo le barake le Congo est indépendant. C'est ba sani. Bon manipuler yo en réalité. Boni bitumbe ko bunda mananda ko nanga. Mais bon interdire nga ina simba instrument ya bitumbate. A tout ka blague. Maramouya ya lobby c'est du théâtre. Merci beaucoup, c'est du théâtre. Nous continuons avec cette émission. Tropema na vidéo ya général Ndima Ngoba, gouverneur ya Goma. Tropema na vidéo et Torozon à tout juste après pour continuer avec cette émission. Suivez. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilants et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. Mais le gouverneur qui gère, gouverneur militaire, qui gère à lobby, c'est pour faire peur à la population congolaise. Ye aoya koloba na population congolaise baza la kimi boazana. Aza gouverneur ya mboka nini? Yebisanga tangela na mboka o tangela komba gouverneur moko. Na ce soit gouverneur ti. Tanga même na ville ya Kinshasa, ils ne sont pas des gouverneurs. Ils sont
que des bénéficiaires de l'argent congolais. Bah, l'argent des contribuables. Maman, l'on a bien en charte. Parce que binobo que nous tout na bango. Charte d'impérialisme de nini. Ne ba goye bisabino ezali charte oyo mindele tango bazu possession en Afrique ba eko coloniser Afrique na 1885 au la conférence de Berlin ne place ba fanda ki pour ba kabola Afrique na ba mindele o ezalelo ne bataki mibeko bango bataki tilelo yango babana na bango to ba petit fils na bango bazo ko gérer biso lelo gouverneur. Tu fais article 4. Non, article 3. Non, article 4, il y a un charte d'impérialisme. Balobi, tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour les tiers-monde. Parce que maman, tu as dit que guerre ya est et un complot de balkanisation. Mundela zoluka akabola Congo. Ce qui a simité na mandat Tshisekedi abima na mandat na ye. Capitale ya ville province de Kinshasa et longwana Congo et longwana Kinshasa capitale et kenina est. Tuzawa. Pe ba yebi pourquoi ba ça la complot wana. Parce que yebi sanga mutazo injonction kuna bat ba bunda. Tozomona ki bazo bunda. Papa congolais azo kufa. Tozana batu baza sur tant ba kanisa on dirait oh ezo le kana ba kosa ba o bazona ba parti politique. Parce que le parti politique qui provoque tout ce genre de bêtises politiques. On a tani na science politique. Yara na bango telemi fanisi bango wana. Na biso combien de fois bazana bazaina bongo te. Bazo tambola likolo a mikande ya mindele. Ma soeur. Ntango ngai na otorindaka prison ya Makala. Tokutaka mode de vie moko kuna na prison ya Makala babenga ngo mokili ya lokuta. Aso yebiki na prison ya Makala gouverneur aza. Gouverneur, général, colonel, lieutenant, baza, mais bango na biso ne ba se respectaka ou comprendre. Okuta binaso gouverneur okota ba beti pololo mais gouverneur prisonnier bango tout ba prisonnier. En réalité bazo vivre volonté ya mokonzi na bango ya prison au l'état pesa mukanda légal. Mais le roi kuna batu baza. Il faut pas ça nini. Ba se gérer. C'est ce qui se passe au Congo. Donc, on to benga ba gouverneur, bazana bangonde ba chef de classe, biso le roi ba élève. Parce que nos professeurs sont les Occident. Chef de classe na biso. Gentini chef de classe, Jekoko chef de classe. Ville professeur qui ça va débloquer 100 millions de dollars pour combattre ça. Oh rabora na français assainissement za combat. Ma soeur, 100 millions de dollars. Tokota na Kingabwa. Je crois vraiment que Kingabwa ebi. Tu peux essayer 3 mandats. Mais Kingabo parle d'aujourd'hui, non, il est jaloux, il est comme ça, tu vois. Non. Moi, Jiroko, c'est mon papa. Mais comme papa ne travaille pas, bané ba bomimboka o. Bané ba kabimboka na mindele, ne ba papa na biso. Siko, tango moto na ba pesier bo konzi et que aza incompétent. Il n'a même pas l'idéologie politique, il n'a même pas la doctrine politique na ba on ba yebité. Pour okuta muta ocha couleur na poids lourd ami bengi gouverneur atie couleur na mira poids lourd on a tra mais na smir kana simana fulu poubelle solo na ninga osarana te alo na totika blague ko so ne batono bingi ba gouverneur ba ya lebisa peuple nini makambo zo la kana est c'est du vrai et ça complot il y a division o mundela sana ngo akomisa Congo muke akabola Congo nga kabola Soudan et ça te o ba la biswana sont tous des aventuriers politiques. Siko et Sengelinine. Le rôle de papa basali aventure politique et c'est une nouvelle école politique. Soit M. Tshisekedi a démissionné pour kokate pour fuga melano baninga. Pour attendre nous redevables au blanc parce qu'il a peur de la mort. On motunde on a baboumie kalala les guerriers.
Asimi Goïta ba oluke na liwa. Kasi Tshisekedi anima kokufa pona biso ndeto ndima lokola kokate. Papa Tshisekedi démissionné to luka muto aza compétent o akoyoka na bon koko pon Congo ekende liboso. Eza ba ministre ba olo batena ba gouverneur sont des marionnettes. Ngam na lobi ngote. Attendez. C'est pas moi qui dis ça. C'est le char d'impérialisme ndé bengi ba gouverneur on a ba marionnette. Allez bato nous ba baby ça peuple fanda kimia. Peuple soit qui bango faux peuple à la ignorant. Ah, Tata Mokeli. Tout pouvoir dans le pays du tiers-monde, au article 3, tout pouvoir dans le pays du tiers-monde émane de nous, qu'ils exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que Tanga maman. Teyo Tangelanga et Teozomona, qui ne sont que marionnette. Psycho. Est-ce que ngam na bengi bango marionnette to ba chef na bango moko mindele ne ba bengi bango ba marionnette na bango. Ça dit bango ne ba dirigeaka parce que yebisanga na kati ya ndako papa ya voisin na dirigeaka ndako nanga ndako na biso ozela bana wana bakoma puissant mkoni mama ba violer bazo boma bazo kata mitu juste raison pour piller contrôler les richesses de la planète. Ils ont raison Moussouta. Qu'est-ce que raison Zanine? Kolongo la Congo munene, copier ressources à Congo. Pour Congo pas richesse balingi Congo mais ba congolais. Donc makambo gouverneur à lobby théâtralisation politique. Si on peut parler à solution, vous êtes aussi jeune. Quand tu nous parles de matali impérialisme, charte tout, solution, la situation en Congo, il y a les lots. On va continuer à l'est du pays qui m'est athée en 23 a intégré armée makambozo mamabele vraiment par rapport à la situation est surtout dans les konabiso au bazoko fa chaque jour matondo nzambe azolo kumu makambo ya est bane Congo ba congolais ba bantu ba pygmée ba vrai panafricain non aliéné ba vrai bato ba simbi coutume ya bankoko na bango ezali ko faire comprendre à Bisso que le sang humain est sacré et non le sang humain est là pour sacrifier les gens. Peuple ne sera pour sacrifier makile bato peuple na cause la faible. Ce qui ont les pouvoirs à Bangkok na Bisso chaque roi bandé ko hérité roi ou précédé bandé cause la plus fort que o atikeli beaucoup. Mais lelo total Mobutu nde abangamaki. Malgré qui kobo ya mundele na souka parce que azaki toujours marionnette au blanc pour mi beko salami avant voir même Mobutu bakanisa te toujours le bakana bango c'est dit toujours le bela depuis to accéder na indépendance mboka na biso c'est dit eza indépendance à lokota toujours konza mboka na biso na coutume ya bato misusu nous sommes devenus des religieux or que vrai africain n'est pas religieux na zo ebisa bande ko na ngai le to benga M23 lobi to benga kyango nini lobi to benga kyango Bosco Taganda lobi leki to benga kyango nini et lobi ekoya to benga yango nini ils sont là juste pour changer les noms mais c'est toujours le même géo izaka ba géo moko c'est la même géopolitique où ils ko régner na kati ya mboka na biso c'est-à-dire embrouiller secteur moko ezali na ba carrière minière ebele pour nous permettre et on sa nini ya kozwa bana mike kokoetsa bango na armée na mikolo kofuta bango mbongo bakota na mabulu po ya banini ya ba minéraux pona ko bimisa minéraux biso to juste faire to voyager ekoti Rwanda to futi Kagame ba pourcentage na to ekoti par Uganda Kagame aussi pourcentage na e mati na avion ekena na mikile ya poto na kimia ale kuna so ba keiko kabola Allemagne a juyaye Grande-Bretagne a juyaye États-Unis a juyaye France a juyaye no moni sont développés. Nos monnaies sont développées. L'Amérique est riche, les Américains aussi sont riches. Mais pourquoi l'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres? Allez-y comprendre. Pourquoi la Chine est riche, les Chinois aussi sont riches. Mais pourquoi les Congo est riche, mais les Congolais sont pauvres? Donc comprendre que la pauvreté dans le Congo, ce sont nos dirigeants politiques. Bota la ba mode de vie bazarana. Bota la ba détournement à ba millions de dollars.
Parce que yebisanga muto a détourné ba millions de dollars. Ba bengi epe na pas juge ki ko samba normal azo samba na. A samba normal peine ba argument pièce contre pièce. Mais bon zo muto wana bon me na bandundu. Ça tu bengi ba bandundu, ça tu bengi ba Congo, ba Kasayen, to ba to Goma. Ba vrai chef Koutimi o ba na pouvoir. Ba bisi papa téléman. Mbondo yango mela. Na sibino soka so asimbi vert. Asimbi nkopo wana nkopo mbeki. Amela mbai na mbeki. Yo nani ndeko na biso oyo bakenda kima. Totika blague ko. Amela tolo ba tu vois. Nda moni bazo linga teto zongela bosolo. Po bosolo ekokomisa bango ekolongola bango ba degré richesse bazana ngo me ba obosana bazaka ba riche. On a proposé na peuple congolais to bunda nanu to na mabonde li na biso to banda ko senga nanu réconciliation ancestrale balnia o to kataki to papa yo katalina lumumba pour ça la politique o teme mdele ndeni yo katali balnia na kati balia ba papa na biso na kati balia o katali na lumumba mais tu fais politique mais tu blagues o katali na Mobutu okata liena musée siko nani yango akwa intervenir na kati bitumboze yango ndio muntu zo bunda samba boti babo biso na estena na oloba. Tu peux imaginer président de la République Félix Tshisekedi babengi ngabe yange Félix c'est pour les blancs mais c'est Tshisekedi Kalombo Chilombo babengi na nini na Tchad akino Tchakimia na guerre. C'est du théâtre. Bazou Kenyatta ça va révéler déposer les armes, venir au dialogue. Mais il y a l'évité ils a papa on a ils a français de ça là bango bongo hein t'es français parce que na au Canada jimoko ba yebisa ki biso na Bangkok balobi la langue c'est une lame de la nation. Quand tu adoptes la langue étrangère automatiquement tu es devenu étranger. Donc batona tout au monde bisanga ba gouverneur ba ministre et à lobby a ces messages sont de Congolais par la peau. Aza Congolais na poso. Mais Katinaye aza mundele. Ndo moni il travaille que pour l'intérêt de blanc. Peso otali awa okuta bango tuba compte na bango minene za na ba banque na ba. Okuta bana bango bafanda kuna peuple congolais basé quoi mbrier biso. On ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Tout qu'on règle les problèmes na bango té. Les hommes politiques ngi ba commencer biso na niveau yo. Il faut total parmi bango, c'est na ba véridique qui se bat pour l'intérêt vrai de la République mais 1%. Et baza imposant. Oh ko ka na écran c'est ko bundela a ba ka komba Bangkok tozongela Bangkok nde bango na ba vrai homme d'état nde bango na bato balingi mboka nde bato basine liwa bakufa pona école ce que mutazolo ba à l'honneur de Bossana sont des aventuriers. Parce que depuis toujours indépendance, Mboka est dirigé par Bango. Obami Benga intellectuel. Au coup de moto, les professeurs à l'université à sciences politiques, sciences économiques, mais PCA, ministère économique. À stabiliser mon été à Djambe. Tout ce qui est blague. Merci beaucoup, Fumutu. Donc, pour la que ça, il y a malamu les propositions pour le peuple congolais, c'est retour à l'authenticité. Donc, pour tout zonga, il faut tout téléméler tous les intérêts occidentaux. Surtout téléméler en haut, ici, tout zonga, ça va intérêt panafricain et au commun Congo à Kokende Liboso. Ce qui était Louvounou. Merci beaucoup. Ceux qui étaient nouveaux, nous, tous ceux qui étaient malembe. Nasuka, il y a une mission Nabiso, qui tombe la retour, il y a Martin Fayoudou, tout le monde le lengue la police à Telemaki Nanzela, mon copain a la presse a dénoncé Makambo Yango, que le baïti n'a tango à papa.
Tshisekedi yepe bakangaka ye na nzela bakenda kotika ye ntina ndako na ye lolenge moko mpe na Martin Fayulu babare chemin bandeko kutu ya eside balobi tout la police nyonso ya ville province ya Kinshasa ekendaki kotelema mpona koempêcher Martin Fayulu atambola mais au moins alobaki baza kotambola na moyema tali situation en est après kolongwa na ye na mikili ya poto alobi totambola parce que akataki nyonso azosala mpona aya kolobela makambo ya est bamarché e baloba ete Kagame alongwa na est ya mboka na biso mwana mboka par rapport ya bacomportement wana okoloba nini Tshisekedi, le président Félix Antoine Tshisekedi, égal Kabila, parce que Kabila salaki yango, il y a ça dans ces mêmes systèmes, même zela, mais même système politique nde ezo régner. Bon bino bokanisa nini? Bozo kanisa penza nini na ebite, bozo zela mutu moko aya koma mokonzi na mboko yo. Na ba voix o eza établi après bongisa mboka. Non, tout est blague. Tout est blague. Total à nan. Ce qu'il faut, totambola na maponomi. Banani ba ok pour na mokonzi. Ba Congolais vrai ou faux? So, ba Congolais oh ba keko pour na mokonzi na bango. Qu'est-ce qu'ils ont comme l'éducation? Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme l'éducation et surtout positive? Exact. Nous sommes mal éduqués. Nous avons une mauvaise éducation politique. Nous avons une très mauvaise éducation politique. Vous êtes un gouverneur de la ville. Gouverneur de la ville. Asangisi ba mama batu na Kingabwa. Pour na kabola bango mbongo. Na habité batu musu faut mal l'état comme otala bango. Mais l'état pe nini otala bango, l'état marionnette. C'est-à-dire osangisi ba mama batu, oleti bango nini po balo barao non, to telemeli guerre ya est. Ba gouverneur va blaguer. Pourquoi t'as rien kuna? Place boko ko telemeli la guerre ezara kuna. Place boko ko bimisa bana ba vrai patriote ezara kuna. Pourquoi boko ça peuple? Pourquoi boko ça base na bino? Bo mité mama be hein? La kota Kingabwa. Donc, kota Tchango. Kota Nagombe. Maman oulé là après la pluie. Donc, Marambarosa, les années ont belé. Tozolia formol. OCC Koto et Paï. Mikolo Basali Goumo comme on a sebo. Gouverneur a gros sensibilisé, bah tu t'es pour la Gouana. Si on a ba Congolais ba komi ba stérile. Si on a ba Congolais ba komi ba impuissant. Sexuel. Si on a ba ndeko na biso ya basi ba beli ba cancer de sein. C'est du chimie à la base ya ba goût. Tango ezo sangana na toxique ya formol o bataka na mbisi na soso na nini esangani et que ça nini ko étouffer circulation ya ba organe fonctionnement ya ba organe et comme créer biso ba crise cardiaque. Donc biloko bilei na nezo boma biso yo gouverneur oyebi po bana o baliaka bio yo mo gouverneur o liaka bio le roi tina ba na poto yo fana na kisa ndeko Kingabwa botelema limité totelema qui c'est ça totelema Congo Afrique totelema nos dirigeants civils nos dirigeants politiques sont que de marionnettes sont que de redevables aux blancs donc bon même la biso est l'autre côté parce que le problème aux anango lelo ils a fréquemment dans nos quartiers dans nos vies c'est le problème où les hommes politiques qui l'ont créé donc vu qu'ils a bango ce sont eux qui les ont créés nous devons faire face na bango totika Hollanda batu tolanda idéologie Afrique comme na boumbu pour moto ana zo pia $50 a pia 5 000 a pia 10 000 il veut toujours te maintenir dans le sous-développement dans la pauvreté pourtant à cause na posa na lobby abengo oya sensibiliser les batu pour yebisanga so ozu musala so komi yo po komi papa responsable tani no ke sensibiliser les batu ils font la politique il y a populisme
Au moins, il Martin Fayulu aye, vika atondi si batute, et comme au moins abeti piaka, n'habite comme il concert. Bon, tika ko wenge tise politique, la politique n'est pas wenge. Bon, tika ko wenge tise politique, la politique n'est pas la musique. La politique, c'est la politique. La politique, c'est le patriotisme. C'est-à-dire, tout amour et patrie. Et dans ce qui wana, rien que la patrie. Avant tout, c'est la patrie. Donc, ceux qui ont changé d'éducation politique, Nabiso. Bah, la te bozo baloso. Bozwa bakae muteye ko kabolo bakae na rentrée scolaire net na ministre obona ni ba kabola ba osangisa ba osoma dia baloso bakangisa kangisa na basaki na dépoulé ya soso tala ridicule tala soni bazoyo kisabino mais au monde après yango ba na caméra ce qui est solo ba partager pas si la pauvreté obino ba maman na biso bozana ngo na bandeko na biso ya mibali pourquoi ba mema caméra pour na ba réunion na bango ba kende ko lakisa ke au monde na ba groupe politique ba publier na ba écran et les kabalo ba ki azana base nini bazana ngo iza base ya soso na bana na ete po base ya soso na bana na nyoso soso aliaka na bana na pe abatela ka bango na se ya mapapu na moibi soko meki attaquer yo même mvula emeki biso nani attaquer bango M23 zo boma biso nani attaquer bango impérialisme ezo continue ko boma Afrique Congo nani attaquer bango apo bolobi to na baboti bobi bazo na bato ba protéger base lokuta sont que de marionnettes. L'arrivée de Martin Fayulu, c'est toujours répétition politique. Tu sais que des sala qui ango yango lingazo bokonzi yango pe Martin Fayulu arzo sala po azo na ende bokonzi Martin Fayulu a uti poto impérialisme charto basala on a poto aucun déclaré sont toujours les foufous des mêmes badi bati ko distraire peuple azana pasi peuple azana nzala peuple azana minyoko Fayulu uzana ba ministère oyo zora mbon uzana ba député oyo zora pourcentage tout ce qu'on nous la peuple tu es peuple vérité pour l'intérêt général. Merci beaucoup mwana mboka to komi na miso na suka moi liloba na baimboka o ba rejoindre baku et rotala yo un mot de la fin par rapport à l'émission. Matondo tata mokeli azolo ko Nzambe ya Bangkok atambola na biso elongo asila ko vutuka asila ko kota na kati ya baindo nyonso baza ko bundela Congo na ndenge ya bosolo bande ko na ngai ba Congolais base na ngai na sili ko yebisa bino bosembo na nzela ba homme politique to zo solution te to telema biso moko pona ko bundisa monguna nani monguna ne impérialiste monguna ne intérêt occidental et non tous les blancs. Il y a des blancs quand même qui sont contre l'impérialisme. Mais les dirigeants au Mindele ne vont se retrouver n'a pas sur tous en Angola. Le Togo mérite souffrance parce que le Congo est tellement riche. Le Congo est tellement riche. Le smartphone que vous utilisez, les télé intelligents que vous utilisez, je vous jure, ils ont propre richesse. Il y a binoba congolais. Mais regardez dans vos maisons, ils ont combien? Botana maboko na bino ba iPhone ils ont combien? Ils ont. Mais botana maboko na bango. Botana maboko ba na bango. Botala mode de vie na bango. Bon mona ke balingi ko maintenir biso na pauvreté au service de pour bango bazana au service ya mindele. To telema pona ko mana bo umbo oyo. Moto na moto azongela coutume na isika azali nde akomona pole sokite toza toujours na kata kozinda Congo e ko kabwana puis to koma bato en pasi to se retrouver peuple to zangina mabele ya kofanda mais to telema na unité pour que Congo e kende liboso ingeta ibobo ngo. Merci beaucoup mwana mboka Fumututu. Hey. Ndoka Zama. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Messieurs, dames, Tosololaki, Maïmatali,
situation na Goma ba M23 bakoti tomoni le général Ndima ndenga lobiete ezali baini nde basali bongo pona kobangisa population congolaise asengi na population ba continuer kotambola librement tolobeli pe makambo ya Patrick Mouyaya o alobaki entre président de la République Félix Antoine Tshisekedi na bayu rwandais et un accord moko te ezali signé dans le noir et tolobeli me matali boye ya Martin Fayulu le lenge la police a attaqué ye tozalaki na ndeko Fumoto Tondo Kazama na ende tosolaki matali mboka na biso. Merci Akabuya derrière la caméra, à vous chers abonnés d'Océan du Congo Télévision, continuez de vous abonner, vous ne serez jamais déçus à travers nos émissions. On se retrouve prochainement, bye.